Leader Pomba aza mwana ya Olomani ya Makoko ping pong. Pululu aza na rotia aza leader. Ponga c'est na leader te. Pesa qui déjà combo leader. Mais est-ce qu'on a rotia na longo leader mais na tie doyen. Vakum. Wanga mnaocha maboko, naocha maboko. Tangu kwa ye aocha maboko. Massa nanga moko avec chef de répétition étoile baza ba ancien na biso étoile na pesi ba mbota na kingabwa yem tabenga mpanzabi moto tama boko ko tama boko tali bu yo tika maboko na moni pe voilà ba race na 2 minutes et que peut bien que na ngonga vakum donc ça penda parcours moula na biso na taloko mamo langi wasko ba ko mininga na créer ngosko na komina na komisko na ba na ko mininga sko na seda ba 15 na ping pong. Umuna mulu ngindalata. Nando lata vakufa. Nando lata bongo. Vakum. Nana 6 c'était ba to le pongo. Yo artiste au solo là to liate. Te ba sa biloko bongo. Inspiré. Vakum. Ballon. D'accord à lobby. Groupe Simba. So bima na groupe Susu wa elorote. Vakum. Jip oh na ko sapo nini? Oh na ngwa lo barabongo. Na ngwa lo barabongo papa chéri pesa ngambongo a 10 mois so na ko sinzamba zo na likolo. $1,500 pa tuna ngai 20 na pesa nga cop to vai na ibo MC ngabi. Oyebi ke tango ozwa masolo. Yo moko ressentir. Sala ngo yo mo ozwa retour wana o luka ngo pesa nga 10e. Mais la pesa ila rangote. Asenga pété. Moluka kaye quand même, oyebise ke Simbi. Na komela ka Simbi. Po vie pe makambo la ba bia lela la enfant. Te. Vakum. Aina palpitarelo monte. Kota ba comédienne ebiso ke c'est la première fois ngana ba biro maman Denise Nankero. Nous pesa. Te biro maman livre na. Vakum. Baranki ne koti pe. Maintenant là on parle de Maniké et Cindy les cœurs. Maniké a chroniqueuse mon boy à l'oba. Moi si à Babia. Vakum. Est-ce que vous comprenez la très bien? Ouais. Abomé la moi ne ba relation. Moi na koza la mutu moi bi ke ngamvwa misaye mais dans ma finger ya mama na ye. Ebangisi. Vakum. L'oral pesinga pasi. Ba ya mi héritier watana bénémission. Ba tourner ba question à répondre bien ta kimi. Mais le 30 juin. Le 30 juin où le tout monde arabe. Ba poni ba mission ba obeta nzembo lipanda. Webi ke ba longo la mission so habité. Daniel Massaro habite héritier am tafaye na podium. Libosa ba ya ba grand prêtre ba vandi Fati beto pa vandi wana ba biche héritier ayemba indépendance. Nzembo wana to ebike ba tu ba yemba ngo ba tia ba politicien na kati ba tosa kala. Mais ko kamwe héritier ayemba indépendance azoboka ba Jomo Dango ba Daniel Massaro na kati héritier bandi. Indépendance cha taswi. Vakum. Vous sentez que vous na chasse bimisi kapé motane ve otika formaté. Plaisir à toi. Si mon micro tout la mata 2 minutes tout la bandi autour tout la biso. Bandi autour tout la biso. Motena tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez du former ici là. Former aussi là. Former aussi là. Toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Elise ona lelie ngende mwana ya bama atoneta komi kokola ngende
oyaka kotalaka biso ngende o blanchard alise ngende na lelie eve kongoma le bâtisseur Bonsoir Robota, mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotalaka biso Je dois enlever mes lunettes parce que ngongango et coquille. Les grands maïs. Les grands maïs. Delix, vacuum, vacuum, vacuum. Vacuum toujours. Ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec Deluxe Arlo Wangi, Bokila Lokondo et Fapekato, la combolisation en marche. Bonsoir Robota, mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotalaka biso natiaka mayele na ngai likolo bandeki na ngai ibo lokola Deluxe tani mosala esama kitoko omoni evie ezaka ao se déplace. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'ère à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante, communément appelée Blessing Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite, personne d'autre passe. Bienvenue dans votre très belle émission Wapi et la Kisakabino émission Kitoko, analyse Kitoko, Toembela Rabino, Bato, raisonnera bien. La chaîne Abino Vacuum Télévision, Yokana Kombo Vacuum, donc et puis ça kama kambo. Donc bateau on surtout qui dit bateau on surtout sous-informé, chaîne Abino Vacuum et pour la Moussa Bino. Voilà, aujourd'hui je ne suis pas seule à mon plateau. Je suis accompagnée avec mon confrère. Na plateau nous sommes à 3, je suis accompagné avec mon confrère. Oh wapi na benga kae pesi solo soto zabo ebiso mibale donc c'est que makambo ya kitoko ezali et notre invité lelo ezali Pomba. Leader Pomba oboyebi bien ba TV na bino azali artiste et comédien avec lui torobeta parcours na ye torobeta pema solo ezali ko circuler na internet toyebi makambo ni ezali ko circuler ba conflit ezoleka na internet biswano ezoleka na internet Internet surtout wana donc toko solo on a quatre plateau nanga sans plus tarder Montréal Fongolanga premièrement na yambana nous confrère nanga na Pesiombo. Ouais, bonjour Blessing. Je suis ravi de accompagner nga na émission nanga. Très bien. Ouais, mikolo batifo ba mesana boye parce que ça na obenga ngo debiloko. OK. Na obenga ngo debiloko il faut to kende boye. Poto tindika lisusu makambo ngo ndenge ezokende internet. Voilà. L'autre on a Pomba et Pesi solo. Et Pesi solo Christian. Bien. Donc faut de faire solo na émission ba comprendre que makambo eza ko beba. Montréal. To yamba na invité na biso leader. Na Pesiombo. Merci grand journaliste. De Lausanne à plateau Blessing Casemiro de la presse. Ouais, donc Blessing c'est vrai non hein? Donc, merci à tous les spectateurs qui ont suivi cette émission. Je vous remercie les fanatiques. Tout le monde qui va se faire dans l'émission, va se faire dans l'artiste, va se faire dans les journalistes. En tout cas, bravo à vous. Donc, on s'occupe de flair. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux dire na abonné na biso à Vacuum Télévision? Base toujours fidèle. On a une chaîne Nabiso, Vacuum Télévision. Vous avez bien, vous bien. Donc, un peu ça. Voilà, Ibisenga na tout na leader Pomba parce que na azoka na sous-souté na monde de théâtre, azoka na théâtre tourner du sous-souté, to ebite so aux en congé ou soit aux bongisi la biso et le momboe oye kokanga lisu kin na ba tournage au salaka. Bon, merci, c'est belle question. On va faire une belle réponse. Tout meilleure réponse. En fait, mon leader Pomba Zali a travaillé, mais a na kinté. Il a tourné, Ouganda, Zambie, Tanzanie, à part quand Burkinabé et Simbaïté, on a reculé. On a reculé un peu pour nous sauter les sous. On a eu côté la province, on a vu Otuele, Bunia, Butembo, Bukavu, Mania, Makindu. Donc, surtout à tournage. Ah oui, tu vas tourner. Donc, ça veut dire que c'est la production pour un bon quoi. Et je vais cacher tout, benga déjà. Donc, il y a aussi ce qu'on a beti, on a ozonga pour on a ébiqué. Donc, ça sous préparation. Donc, c'est la première fois qu'il est. Donc,
na représenter na stade na biso wana. Ya Le Bandundu. 14 février dans un stade. Donc so na longwe Bandundu vi na koti Chikapa na koti Mbushimai bango tout ba ozela zelanga. Ce qu'on a encore soutenir on a ba voyager union surtout sur sala zo tambola partout nani Et bon muta likolo na biso na. na mona ka batol na ngoza libo O prier à l'église o kena pour prier na. to prier nzambe Voilà ye wala. Donc ngala ngala ba producteur te. Producteur Producteur nga liboso za Nzambe ya mibale musana. musana Ouais. voilà Producteur à mon côté, producteur à belé. Je peux au monde CP nango tielar. musali makamba Nasali donc c'est ça. Donc so Donc, na fixe, butembo, producteur na butembo, bataba maniema bamoni. OK Bayoki pomba na butembo. Maniema bayoki. Azu ba boatu, misu bazu ba imbango. Na ba patron mususu. Patron pa yebu amonga na sisi production yes ko na tongo na hotel episinga bia faut mettre place bon espace nanga. Combien pam. bosali makambo To c'est makam. voilà ezaki juste parenthèse moto fongola kitoyeba pourquoi ozokana te mais opesi biso explication moko ezali trop clair mais lelo toyambi na plateau na biso po yebisa biso betela biso masolo ya parcours na yo pomba abima wapi parce que personnellement je t'ai vu de nulle part mais okangi kini pomba théâtre dites-nous un parcours nino uta quelque part ba format yo pokoma lelo pombo toyebi na monde théâtre Leader Pomba azamwana ya Olomani ya Makoko ping pong. Donc ngai parcours na ngai na lekina deux présidents. Oui. Na profiter na pesa bambote na Claude Montana, président na biso na Lukwila wana na Lemba, wana l'an 2000. Donc l'an 2000 abandi groupe na ye, ngala banda o section na ba palais. na banda ko Ko déjà donc ngana biso aveni nga tu wana ngala mwana ngaba. Ya mwana ngaba na yo ya matete na ipo grand tiers à voyage ke bando na tselinga bana. On à l'époque na o gérer bana yo zonga ngapela longwe matete na zonga ngaba. Après na yo zonga na esko to teki to sumlo pang na njil. To kenji to tiba locataire na ngaba. Zomo. Donc na yeba l'an 2000 nde Montana fungola i groupe. Na yo kota na groupe Montana na 2001. 2001 na longwe na 2002. Donc c'est une année. 2002 voilà. 2002 na longwe tant ping pong a bimi. OK. Ba 2003 wana le ngala koti maman na café géant. Et comme métro bar. Na koti wana na maman tester. En fait na ki répétition na ki rep ya Montana ya biso moko groupe Mokingeli na ye wa to longwe sko na to répéter chez bona lokula to longwe lokula to komi na Rosibaz côté à terrain j'ai débla tia vena biso igota nzambe stati na yo to répéter wana jour na ki rep ba été ponga koma avant na rep na ye boy bazati invité na tia à l'aise hein na tia à l'aise na plateau nanga à l'aise on ya kiss non à l'aise que après ce papier mouchoir ouais sikoyo na ye rep on n'est pas monté on va répéter 15h mais na ba 13h na ba 11h 12h volontaire musala ouais on appelle à l'époque na oteka na mai nanga da mai na oteka mai yo tamusa mai yo be mela mai ya chassé sona tokomi ke elanga bana bige mai za sune impact te na comme nga porteur comment me na biloko porteur ba wenzi wana na profiter pesa fe na ngai mbote 9 jelo nzeta mbongo bana tu ya Karish ba yebi 9 jelo nzeta mbongo sko nzete mo zai wana Karish kana prince wana nano avokota coup d'autres militaires nga sala ki porteur place wana ça qui porteur nzete mo zai bakata ngo déjà nga sala ki porteur place wana nga la tambusi ba calendrier tout le monde bima ba dépôt à l'époque non que ba calendrier ba dépôt ya ofeli na tambusi on a venu soka na 6 ba 15h na koti répétition wato longwe Montana longwe lemba to e 10e mairie pemena mama 6 kawa mais tant to longwe to zongi sko lemba on a répétition avant batu bate molingo ka musala notre ping pong pour première répétition répéter plein deuxième troisième oh j'ai 2 semaines plein
ngamona okota siko na kena sali test babetela na maboko wana siko na jouer na kombo ya leader et pas Montana na jouer na kombo ya Sarive ya ndako après na omi pesa kombo leader ngamo wana la muki leader pale bo mbenga leader bata veni leader na sali test pas ping pong kombo na bi leader leader donc ekembala moko mbala moko ale na yo kota siko na sali test bazwinga mais tolongo to kesko place de noble pas président nani Soni Echombo dans on to sobi ba fleur quoi donc to sobi ba fleur place avani motema molimo na evana na kimia quoi donc pour kenda déjà tika biso nera 5h notika parler 5h aussi ça répète boy bozong manda ko makolo peut répéter lundi mardi mercredi jeudi jeudi en siko na poko na ngo ba ke so bosi répétition poko na ngo eza boke prière boyela la veille wando sambe ya à l'époque et bon sambe za kalati wa sika ko sambe les ali ezali na ngobe ya mutu madame kola na vie mo boya lo sambe ngama vraiment ngai mère na samu anosama na catholique pour mère adaya del tanzé adaya mère semaine à l'église catholique papa nanga zaki pas ya neo alors dans zaki lora ba to ba contribuer à l'église quoi non ça mena neo biso beto ça mena neo catholique mais ngasko lora la mère abenenga trop na kina neo et na kina catholique na comme na bula comme servante et ba to ba so messi zalite ba servant ba boka ba biloko wana ba nini na comme na bulu wana ba serviteur mais isimba raté na katanga nanga papa maman bon papa la maman non y a répétition 5h bon mais répéter à 8h et ben à 8h 5h na aussi la pause na utanga baté na beta makolo sonné na vandi na ba fungo na porte ya nini ya place de noble nga va libanda na nimbaka comprendre no ibaka so ba fungoli na récupérer pongier peut-être ba fungo na mu classe ba kit papa makamboye wala ba pululu masalanga pululu na pese bambote wala ma ba leader na biso quoi pour pululu te ko ute sika morote pululu aza na rotier aza leader pour nga zena liberté pululu pese ki déjà combo leader mais est-ce qu'on a rotier na longo leader mais na tie doyen et né na ndenge ya succès non aza né sans succès na succès oleki oleka ki aza ene na succès so ite sans succès aza ene na comprendre na succès na lobby boye voilà so ki to tie sans succès aza tocha nini aza massa so te succès aza ene OK dans la sommet ali kolonga na poussa na te pour mango pour la scène mboko yo na ebité artiste ni so ya sima azana atiki devoir que son âme repose en paix vide Michaud bozo grand leader c'est que ba idole na yo te idole te en fait ba pataki mboka à l'époque ba pataki mboka ba pataki donc senti que nga que zo Michaud tina parler chez nga comme même garde corps à Michaud nga na mvi raté te Michaud tiko kabenga l'arte Michaud kabelinga mbongo te na vie na ya kabelinga te na succès Michaud kabelinga l'arte eloko ya mutu ya onga na zwa koleka mbongo pa Michaud na côté avenir na biso pour avenir ba on di matin na parler pe ba on di matin na zakanaye déjà il a son succès il faut en profiter la moto par un succès sur la jeune parler chez tout côté avenir a boyate a vous a mamli muso sala mais ngala kanga tout côté avenir pe ningani etinga pe moi très bien leader pour moi la merveille tante Linda je na plus faire la publicité nga ou pomba na nous te tanti Linda no yeti ale nano yeti azana briefer la merveille fraîcheur garçon fraîcheur succès ba publicité ti lelo aka briefer
tanti le micho aka micho a commence ko tanti linda to bunda te to soana te po to ça déjà bien parce que tant que je suis ba master pédé nada parce que tant que je suis le roi de Pongo kui na kimina ba vie na otsa ba génération na biso aussi ba dino là Très bien. Donc, kui kwa za masa nga ponga mna sasi kuki test. Kui. Akuta kio déjà. Akuta inga déjà. Wana swa kutinga dans la salle déjà ba 12 ans na ping pong. Na bi ma pété pongo tanga yé test mbala moko bu abimisili bumu wasko kui kwa kutenga na chama boko bu. Moni mo bikisi. Ninga no chama boko. Wasko ngamna banda kango. Wana idéologie qui pombe et na noté wanga na otaka maboko na otaka maboko tangu kukwa ye otaka maboko massa na nga moko avec chef de répétition étoile baza ba ancien na biso étoile na pesi ba mbota na kingabwa yem tabenga mpanzabi mundo otaka maboko mo kukwa otaka maboko otaka libumu yo tika maboko na moni pe wala ba race na 2 minutes et que peut bien que na ngabi ngasko ko imiter mutu olinga te ngafunga moko na sama ngamnanga mais après ça qui ida bien comprendre so na bengela imiter 2 minutes parce que na lock ça c'est que na comment nous obligeons nous 2 minutes à kufa ponga sanini na tikala petit 2 minutes donc on sait le fond nous 2 minutes à kufa ponga na tikala ok impossible na otika na bité nga 2 minutes te bou na créé koko milinga donc ça penda parcours moula na episode na taloko mamo langi wasko koko milinga na créé ngo sko na komina na komisko na ba na koko milinga sko na seda ba 15 na ping pong sko la taloko mamo langi omo mamo langi ndalata na ndo la tava kufa na ndo la tabongo OK na chapeau wana Sko na indisi kaka zolo muke elongi nyonso na tie fode te na bino ya basi ya mai omo na ngate sko na katikata zolo na tika noir na pembe ya mabe sko na bimisa meninga na zolo na misu na munoko na matoi parcours eza mulai kisite daka stratégie na ngamu na locha ba shimboki na matoi rovana na sa chapeau na munoko fona benda shimbo so ba démarrer action avant na lobana benda mininga burre bimina munoko musuni o ko to na mato ba shimbo ya likolo na beni musura biso na zolo koko mininga mais zo remplir te grand boulot na mo ko bebe longi pa tota mwana kui pa comme elle passe là azama li passe là tilelo to tambola ba yanke so to tambola kui ba yanke boya ba to lenga te ponga na ibana namte na succès te ba to le pongo yo artiste o solo la to liate te ba sa bilo bongo inspiré mais avant de comment s'il te plaît avant de comment mais non beta di solo tozo comment wana s'il te plaît oui biso ke ozala qui déjà na groupe il y a ping pong il y a 12 ans après pongo aye c'est cela veut dire pongo soit qui succès di bosso ke yo oui mutamta na chance na ina soit qui liboso na yo et déjà ndenga ya kina style na yo wana kito mata fazo ra succès pe ata sou chrétien donc ba chrétien quand ba zo succès oh na lobi na yo boye ezaka ba chrétien bazo ra succès te isa ke mutu nyonso sauf solo na ye bobeti mali sola obeti di sola vina ya beti sola vina ye ayebisi yo au senti que mutu lobi nzamba pambole par rapport à parole ou azobimis ce que c'est que bateau bazwa te na monde à théâtre ba non chrétien ba païen non contact na nzambe na mambebele OK revenons à notre mot étant Dieu toliate to melate toliate to baete mo pedi o to beto njili o baza sata yo ngasko comme le moto allié obi soyo tota mono le citron ngam no resani ngai se ba so me pongo ba bisa na pega no mo bebe munoko teto zongi na poko na siku ki na bi baya ya we
ebiki na mozo idole ngo na ko beta ngo abi eza ida bien na bita to ke répéter na école le rap zé pembe na ye to ke école moto to jouer ngo parce que capitaine na 3000 to kange école 17h bana ba bimi biso côté si 20h qui na quoi na zo répéter na quoi na répéter er moto benga to kanga mi biso mbale siko ba question bandi yo na beto même tout temps on a venu na préparer ngo ti na pesi Adams Luzolo mbote na pesi Nora Digital ba mbote na pesi Tracy ngele Tracy kwa na poto na pesi ba mbote Tracy Mbelenga na madame na ye nani madame ne pena ba komboneti tenga pena yebi kombona yete okay opesi ba ka mbote akomi gaillard na bosani bango akomi gaillard donc à partir de wana Tracy nani Adams Luzolo ayo beta bor et comprendre donc ils avaient mis ça bata papier le prince papier le prince ndabe ngeze mission na ya profiter ba bisinga na pena petit nga pomba pour na komeso ba comédie ba vana beta masolo ba yanki ba ngoma kolinga nga fort pour la masolo ba yanki ba montana ba tournage ataku tu na rosa na tourner na ngate mena ya kana beti masolo donc na lelo na yeko bima donc après banji ko ba njonjing tongo bimi na njonjing na zo na zuba njonjing ba tina 20 ping pour na CPR non to sala ko to vana na yi papa ozala bana mais bana misuba bima à l'époque tango zo réunir na makasi misuba bima te balongwa na ki yanke na bango bamona ke basala mioke basala maite wa basira papa dia kombo ba réunir papa foala déjà to akufa déjà donc moi tango ba kombo belé batatoué wa tango bima ndenga bien ya propre te kitoko mami na mokambi na pesi bambote Gabimi Princilia Petit Mité na lifanto la biso musula pesi bambote leader Pomba na koyoka parcours déjà c'est bon tango zoyoka parcours no boeza makasi eza lourd mais soko moni collègue na parce que eza likambo ya okimate po eza kaka na théâtre po tozwa ki tanya kokutana na ote tango elobamaki tomonaki nani ndeko na yo décor pe bokutana pe na mwa mingi na banzonzinge pe alobaki eloko moko awa ki na groupe Simba batu tout ba jouer na ba théâtre na ba groupe mususu bazar ba doublir ya ba acteur ya groupe Simba et puis tout le monde ba maman et beli ba réagir soit ki bango même na tuna ki Jérémy Chabani question oyo a expliquer na ndenge na ye na ndenge ya zoela ki yango lelo toza pe na leader Pomba na plateau yo zo ki yango ndenge ni bandela alobaki batu ba jouer na ba groupe mususu ba acteur baza ba doublir ya ba groupe Simba mais batu ba bima ki pe tout le monde pe batu mususu ba bimi ba fini de décor kaza ye moko doublir ya lava. Mais Jérémy Chabani peut tout na question où il explique qu'il y a un peu n'andenge nae. Si je peux expliquer très bien. Décor à lobby. Donc on prend un groupe. Décor à lobby. Décor à lobby. Groupe Simba. So bima na groupe sous wa eloroté. Donc ça doublir il y a groupe. Wa doublir. Il y a bactéries copie coller. Il y a bactéries il y a groupe Simba. Donc pour aux la reconnaître étant qu'artiste au sala théâtre, aux a reconnu. Faut les dans groupe Simba. Bon, à l'époque, pour bailler bayopé, il faut que le groupe salon. Ouais, ça le groupe nabiso, le groupe international tout le monde. Attends, n'anga la expliquer. Nabiso, naba décor à part tes elombe. Bisonioso. Biso nyonso tone kotala kolinga mibale nyonso okomilokola pula bokima bambango ndeko ya mwasi okomi kosa groupe international lelo moni bagou babotola biso place po bayimitaka biso bakena ngo batie continent na bango baseni bakangi biso lokwa na mama mutakoli bwa kufi artiste bona bazizani robena na bena na komike groupe ango ekomi lokola mo karme bokimela ngombango pona koye biso ke moni groupe Simba
C'est un groupe à Mounene. Mais Pour présider Lombe, à Outaki, un groupe déjà, il y a Mounene. C'est international. Comprendre? Ouais. Mais, décor, à jouer qui na groupe nini, à jouer na groupe na biso nini, te auto tanga combo. Salon. Groupe salon. Ouais. Vous comprenez? Oui. Et alors la maison mère, on va tout mettre la maison mère lelo. Bah yo beta pour bazouara de la femme mon poteau. Mais maison mère na micho pesa na moitan. Bah toi mon maison mère si les silité. Et ça qui va misser bino bo envie ki bolinga ki. Bazandeli. Bazai souté. Allez bino tout bo seni bolati ba misser wana bo tiki père. So ba to ba fidèle bo seni bo tikala. Mutu mo to linga ki maison mère kweya. Mutu mo to linga ki quartier la te kweya. Ata fali azati. Est-ce que ceux qui papa na yo ba botam no 10 bana 8 ba kuf batika l'idée. Yo qui na foyer mususu. Na famille mususu jamais. Ok, la famille mususu biga famille c'est na gaz mais gaz de style pour bande ba kuf kufi. Famille na moni ba rené fort ba na gouvernement bo. O luka o tala bande ba kufi ebele a papa tika na mo somo mo ngape na bunda na longole moral wana. Na bota ba koko ebele pour ba remplacer libota ni sanini ezonga amona kaki bana bango ye. Faire ba koko ezo komi soutien na théâtre. Te sala kako. Olandi. Ouais. Parce que groupe Salongo biso nyo stokima mbangu tona ba cicatrice. Pona rejouer ko ba biloko moko boye. Groupe Salongo surtout bito ba groupe a minene a munene po yemta boti biso. Mais tato tika groupe Salongo tu eko zwa siko na temps oyo. Temps okute to songi mukesima. Ba sere bankame groupe évangéliste. To kima bambango. To compter bango to compter bango te. To compter bango. To longwe wana. Wana groupe évangéliste ba bunda siko na Lisboy. Uabelo rango na lukiyo bipa inyoso yoko tambola. To kima mbango to kima te. To kima bambango. Eza groupe mketo munene. Eza groupe munene. Bouba Kabouani phénomène. Bang 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 bang. Oh. Basamba babimi. Bama salanga kadi. Donc nebi ki a kufa déjà. Bodi akat Tony. Bama nyoko foot basamba ba papa nani. Inti wacha wacha. Ba misho babimi. Kupa munketo munene. Eza kupa munene. Pa ping pong abimi. Kupa munketo munene. Eza gaya. Mais autant que non Simba pete pour Simba pesa. Simba zalaki déjà. Pour question tourner où tu Simba. Ouais. Simba zalaki déjà. Simba déjà bimaki. Parce que Simba bimaki mais Simba bimaki o kimela ba ombangu te. Ya normal c'est que ba papa bazo uta misala. Abi ya. Non, kuta héros yo. Na kuta na tala Simba ta bien. Ils allent rentrer dans président Caleb. Caleb ouais. Mouton a raté diffusion avant de la rediffusion. Ouais. Au moins, va venir tout ni pour ça na bango kitoko bokimi la bango mbango te. Est-ce que vous comprenez? Nazo comprendre. Donc décor asa na faute, asa pe na faute te. Nazo comprendre te place wana. Na lobby asa na faute. Ouais. Asa pe na faute te. Par rapport. Asa na groupe nini? Asa na groupe sim. A okumisa nani? Ouais. Mais ce que batu ba na lobi no boy eza lo la Sankara de Kuta. Muta futa ga wera ali a komi Sankara lelo pona wera. Ouais. So on finga wera lo pona kanda lelo mo bo meli ba whiska fingi wera. Mais na consensus bo finga wera. Leader sikoyo décor ndaza wana. Azana ndaka tata na yo. Ya mama na yo. Leader. Est-ce que vraiment na habité Christian, est-ce que yo tala décor na groupe Simba? Est-ce que na groupe Simba décor ayebanaka? Décor ayo ils ont en plein na YouTube. Décor a outi pa ya Charlie Videloe, décor ayena groupe Simba. Balobaki yango eloko wana balobaki yango pa batu. Yango tolobi boye. Chacun s'apportera sa propre charge. Mutuna mutu. Donc yemoko na zawana. Ebi qui était placé na liaka na o trahir en hôtel
Donc il faut azoteka pe lipate azoteka. Yango na lobby. Ouais. Bon, je sais ce que comme sa chaîne a Tracy Mbelenga. Te au moins to tangi atako mbona ngo ate mais za chaîne mo na landaka makasi. Yango wana. Au comme sa molière papa le malemba. Te. Et c'est pas mal le malemba pesa kombo. Te loko ta futa. Na futa ka aw. Delix sarlo muta. Yango wana. Au comme ça nani. Va comme télé. Nenga lobaki. Asa na droit. Ouais. Yemoko après mission avant d'aller ki ya salaire boy. Mais ça ba propos mususu. Ofingo ofula. Na ba groupe mususu il y avait des aînés, il y a des aînés au décor. Net banane. Net ba vie de loin. Azana aîné. Papa na ye. Papa na ekutu. Avote né papa na ye. Tsote aîné, ça veut dire ba yana lek. Micho. Micho na na décor. Ah na d'accord. Il y a décor. Soko lo baba propos wana. Abi so simba te groupe mususu donc ni ya banir ba groupe nyoso. Na lobi na yo est-ce que di cap à l'époque. Baza na quartier latin. Taba concurrence ba poto. Est-ce que en manque de la forêt en manque JBT? Oui, na ba propos, tout ça le bat. Ah orchestre ba elo roté, orchestre li bumunene afinga banane. JB wera. Mais tout le monde te ka finga. To considère la polémique. Ya musique. Pour ba faire répéter ba leki. Ba bi ke to tumba ba jo wana ba komona. Donc alinga. Ah trop benga ba trop finga boy. Donc c'est polémique. Papa yo betanga ozonga finga kofite mutungu ba yo ba otindo etaka nini polémique ouais mais tu comprends comprendre mais bango na bato ba ovana bango ki ateto amikolo pona ko eza meilleur eloko ekotindika art ekeliboso yo kasi gou asona la momia na musute grand p ba betaka ba mbata kuna na secteur na bango te c'est normal c'est normal. C'est normal. Ce qui n'a finga qui va leader. Ouais, ndema. Ah watu ngeke décor seulement be watu redémarrer. Donc a finga en général. En général. Afingite ce qui n'a fingite na lobi na yo. Bon, longole artiste. Pesa poste à directeur en marketing. A osani. Oui. Oteka groupe. Yo otangi na ISC. Osala marketing. Lobo komi marketeur obi makas. Ça la publicité produit. On va passer le bon. Vrai ou faux? L'accent en place il y a finga imoto. Polémique. Azote kaka groupe na leader pomba. Tant qu'on dit doublir, abi doublir. Et bon so de quoi ça itayer. Et bien va ça doublir ko abi na tam sabi bon. Ngai ko tra beta saisir ça appelle moi doublir. Et bon kangela. Eh bon si ko yebisanga. Afingi nani. Ouais. Là que zo mona to me ba esandi mona kati ba mouvement ba ni donc. Yango zo créer pe mutema mabe par rapport à la question eza Cédric Mumba maître az avocat Cédric Mumba outi Dubaï et puis nako alobaki na pesa au numéro na maître Cédric Mumba. Maître Cédric. Azana banque centrale BCC alobaki na zo bangwani maître tete câble. Na alobi na pesa au numéro na na zo pesa au numéro na alobaki na tuno question oyo parce que azomona ozokima kokangama trop na batu ya théâtre o baza baninga me kokangama ka mingi bamona ko mingi na ba musicien ba héritier ba Fabregas papa chéri ba wera do ozokangama trop ozozala mingi na terrain ya ba musicien ki ya ba collègue no bato théâtre eza pona ndenge balobaka na théâtre mo ba poison ezali mutema mabe ezali parce que boyokela na moi ba jalousie moko peut-être ezanga nango petina nga banga eloko te ngade na koli na ndeba koli singa na betu masula ki portera wat so mutu muso artiste muso yambe wa banga ko betelo nga sala ki portera sala boy ebika ya profondeur bombango mais nga la banga elo te do ple maile ne suki yanga ibanda oh nzambe oh mais nzamba sala biso bongo te même nzambe to ju idole wana pas nzambe oh na lobi nga la mobali yo mwasi osala nga mabe na ndako osala mabe place maele no esuka na tiki yote na koya penda ko bokangi porte olala wateke ezongola na kila na place mususu lobi lisusu jour yo obima na luki na soigner ka na yo jour obima nga na jour na Congo bilon so parler na kenango donc yewe banji wana ou bien jour nga na kanka na mobile na biki nga na yo abupia elle goza mobile na tuno Joe ba pesa na rapport na ye chéri na beta na été la vivre na été a collègue am bala master mobu ce jour no kanga no hotel
Aujourd'hui raison, mais les bandits t'es raison. C'est ça. Voilà, répondre à la question auto tu posé. Bon, kozana ba Igwe de la forêt na PC Bambote, Watanabe Goga na PC Bambote, Fali Poupa na PC Bambote, Maestro Fabregas, Robino Mundibu, Gezma Wete, Inosibi, Maître Gims, voilà donc grand frère quoi, Maître Gims na PC Bambote, Dadju, tu as Dadju na clip mo auto ça na fit ma benga na yaka, mais na retard, banor zelanga mais na retard, d'aba salaga mais na suka pour la reconnaissance qui a benga ki muto, a genre à $200 kabelinga bisinga. Oui retard. Na ju $200. Apesi ngana chombo ya sika ya péché papa chéri soki na biki na lingaka bango na lingaka na tina ngai na batamu utoleka na futi pale pona mbonga papa chéri apesi nga mbongo ya garantie ya 10 mois na fikine Papa chéri au Cameroun. Jip oh non ko sapo nini? Oh nangwa lo barabongo. Nangwa lo barabongo papa chéri apesa nga mbongo a 10 mois sona ko sinzamba zo ko na likolo. $1,500 pa tuna ngai. Epsi na mono kimia batikela nga podium na père na ko kate. Nana problème à parler. Problème à parler. Laissez qu'on a litoi. Abi ba public ba yoka na bina problème à parler. Batabeti maboko. A benga maître moi za maître na biso na Zulu maître yebu. Batanginga $1,500 pesa nga tina poche. 20 one. 20 na pesa nga mamo ya na honorable nani. Mouillage. Na Lubumbashi. Oye kitia yemba pe. Na zo vrai là. 20 na pesa nga cop to vai na yebu. Epsi nga bi. Oyebi ke tango ozwa masolo. Yo moko ressentir. Sala ngo yo mo ozwa retour wana oluka ngo pesa nga 10e. Mais na pesa ila rango te. Asenga pete. Moluka kaye quand même. Oyebi se ke simbi. Na komela ka simbi. Po vie pe makambo la ba bi ale la fort. Te. Bisa zo ta bandu. Oli foli ngaka mbongo. Ozana ngone azam mutu. Bomona ka za patron azana lar. Azana lar mais aza pe na limite abi ke fona ko tsara 10 francs. Pour ça azana sorti de la forêt azana $500 millions na compte na ye. Ce que ça lui dépense il y a 200 000. A Lucas zipa trou wana. Fatu aluka mbongo pesa ni ezongo zipa trou wana. Mbaka mbonta na mbongo ebele ma aluka ka mbongo. Ndenge camouflage wana ona. Héritier Watanabe na kene Lubumbashi. Wata meminga Lubumbashi wana zonga na moi $8,000. Voilà. Ba junior liyo ba mbongo ba putu trésor. Tout remaga ba mbalar ba te belé. Peut-être que mon kilo tikala ngoto ko daïdaï ko tikala mais faut na beta quand même muto na biki ya muta sunga faut na ba vérité muta sunganga vous comprenez donc ngai na palpitarelo au monte ko ta ba comédien na biso que c'est la première fois ngana ba bureau maman Denise Nankero muta pesa mon livre te bureau maman livre na habité Pardon, leader Pomba ko lo babongo te. Te bureau ya maman Olive. Non, nenga mabete. O condamner nga. Wana nga na kokama wa makasi. Na bete na skoli solo. Na kokama wa makasi. Oyebi kwa ntozo kamwa. Oui. Parce que maman Olive chaque année aliaka na ba artiste comédien nyoso. Biso dozala. Yo artiste nini? Tozala raté. Te sko yo na lobi boye. Pomba wana ko lo ba mabe. Eza na temps. Jouer maman Olive va revendre moni ki te na besoin pa mwana. Te mabenga kama comédien nyoso. Na lobi boye babengaka. Akobenga tous les comédiens. Mais yo s'intéresser na oté. Te ko intéressé te mais batu mususu. Non. Po wana toucher na biso. Bo tsango ndire na moi rankine mo boye. Te to na rankine to sanga c'est pas politicien. On reconnaître que maman Olive a considéré kaba comédie. Biso to na côté wana maman Olive sans faute. Ouais. Est-ce que na refoxer maman Olive alinga mwana nga Joyce. Na foxer maman Olive alinga mwana nga Sarvina to na foxer maman Olive alinga mwasi na ngai Ritmanis non aza en fait
aza mère moi a raisonnera très bien mère wana raisonnera bien nabiteke faut abengaka biso non tant yo kontenga ebongo sko vie gaou nabi boy tant yo kontenga batanga sko vie gaou oloba nini tant yo tanga pamfuka oloba nini t'es pas sans souci pe bakendaka te tant yo tanga titi kese na ngaba awo toyebi bato bakendaka kuna te na lobi boye nga nazobetela yo par rapport ngai nayebaka mama Olive abengisaka bacomédien moto abenganga motema ni mpe mana kimia vie nanga grand frère Dadi Kambala etomba mpe nazwaka lara nazwaka $500 ya timo auta mingi tosana clip tosali clip mutu musa obakisa miso mpona clip master nanga moba toma benge Jonker aoma dessiner munoko boye amona poto ebe Jonker abina bina boye dessiner na yebi Jonker nani The Voice master nanga ozolanda sikoyo narataka ngo mpona zwe da mbonga bato nde tokena kinga kati deuxième tour nakendaka nazwaka mpe lara nakobomba te nazwaka mpe mbongo à part wana troisième tour nakenda te quatrième cinquième nakenda te po babenganga te mais ndenge alobake bacomédien bayezaka ke fo babengo na telefone po ifoto bato baolanda biso bazo comprendre non sikoyo eloko bosala ngo mabe tenga na olinga bato yokana ebisa yo bato baolanda biso bozobimisa bato mosusu mabe bino bajournaliste te mama Olive ayo bacomédien baya abengaki ta mosusu ayebisi ta mosusu intel salelanga liste ya 30 comédiens sango epanzani mama Olive atangi bakombo ya bato te abite bomemelanga pomba bomema kuikui bomema brifi bomemelanga mabanza bomemelanga nani mobikisi bomemelanga kizubanata liyanza non alobi sala liste ya 30 personnes bacomédiens il faut bandala banani na ba leader ya groupe te faut bandala banani ba pirier non faut bandala ba une ça veut dire ba père na biso ba kolo idole il faut voilà ce liste là maboka pa masumu il peut faire ba yaya ba noko na bazali boso nando et bon soki que parmi bato wana mama Olive ta single liste wana bina besoin bato wana eza mokida mama Olive va kufite tout partout na bino mama Olive va kufita tina zolo likolo te engo bateke mama Olive oyambanga no ba komede ba ba poto engo bateke mama Olive tikinga non ngam funa ke église na prier makasi pourquoi yo tambo na nzela la master no babengaka ka yo master no babengaka te voilà leader Pomba toza devant skongala na so na lisolo na lobi boye maman Denise na beta lisolo maman Denise Nyakero po ezake biro maman Denise Nyakero na yo mona ngo pona président Elombe Yem tabenganga na chombo abisinga sala video basera nini ya covid wana sala video ya boy sala boy ya protéger ni zolo ba kosu wana na sala au moins 10 vidéos parce que jour covid yi ndaki bido wakanga biso pendant 4 jours batongo suma biloko bele ngake ngasa na ketole ngala mabanza na mo rappel ya président nani Elombe Koti abi kendo yi biro mande dis na bi ngo tabi kene na shop nani na showbiz en face nango kezo mo kokana yo na ke kuna na jumu lar na bien na jina ba carton mo ya savon mo nganga na ozonga pale kane na zo na tilelo tana ke ba na ke na comme na iziro na oti otala cimetière à Serra Noirite na yeko zonga na hôtel président Lomba benganga ebisinga sala vidéo mo ya ba bana ba SS carnaval na ngwezali donc dans 2 jours tout ça carnaval on a fait vidéo na tindeli lobi na bengabi ya to kutana bureau pour la carnaval na c'est véritable présent na iziro abia le kinanga mwana raté est-ce qu'on a la fin que finga papa on donc on a fait na vendre na parler pendant vandi boso ba benginga phénomène na pesi bambote mon président mon yaya mon nyos a pesi nga cop on va na parler de qui da pesi nga cop peut-être pose à respect na c'est ça ya on a lobby yango wana
yango wana Voilà, yo to ezaki entre parenthèses mo boto fungola qui. Déjà peut bimi. On a une question à vous poser mais ils a en dehors il y a makambo au salaka en dehors théâtre. Mais ils a ko lié na yo parce que oza na kata ba musicien peu. Le long internet na biso tozali ko mona ba actualité zali ko bima ba vidéo zali ko salama ba ranking et koti pe. Maintenant là on parle de Maniké et Cindy les cœurs. Maniké nani? Maniké aza chroniqueuse boy alobaka moi si ya babia. Azanani? Azalaki moi si ya babia, aza papa Prince Babia. Ozaki na best of the best. Maniké de Jongo yebi ete aza nzoto me. Na yebi Prince Babia. Maman ne c'est le jeune na lingaki makasi au sala boulot très bien. Maman na est-ce que Maniké de Jongo ozaki moi si ya Prince Babia. Asalini. L'idée. Maniké de John. Nayebi ete. Muto kangi internet. Nayebi ete. Muto kangi internet na mafinga. Nayebi ete. Oh, finga là ba mo vulgaire. C'est taka nayebi moi mais maman nayebi ete. Na lobi boy. On ba kato répondre. Na lobi boy. Nayebi ete. Cindy le cœur pas répondre à kokité. Babi obota kate, so ko faire so ko bakoko yonde pesa ye bakoko. Et puis balobi na Cindy le cœur fali alalaye. Ba fingi Cindy le cœur qui cite abota kate. Abi fali alalaye na moni yango. Na nyonso azobomela mwana musala. Abomela mwana carrière. Est-ce que vous comprenez très bien? Ouais. Abomela mwana ba relation. Mwana kozala mutu mwa bike ngamvwa misaye mais tant sur ma finga ya mama na ye. Et bangisi. Est-ce que ba kele la kinne to abeso le monde mwana boketi to tumbaye? Non biso sur le monde mwana boketi to tumbaye obi. Toi c'est ni. Pour ba retour ya papa. Bokecho salini ya na lobi na yo boy est-ce que bike so amoni mwana boketi ba kotumbaye? Ouais. Ngai te me bakoki. Ba combattant ba homme politicien kanda na lobi na yo boye. Na kini awa so ba bike Chantal ye Mama Rosa yeyo abota na boketu mwana boketu ata mwana na akelela kisi muto apesi kisi ate ebi mais ba tumba ete bon na longoli moko tumba mais na kana to so ba beta ye mais pona ko sunga to bengi lisungi ya mangeant ya biloko mike ba accessoire mwana na ozwango te pona nini bato nyonso ba ozongela retour makamba pa na salaka vaut mieux beaucoup fanzala boza ba pauvre mais papa na yo azaki malamu a bonne relation na bato yo po ozwa musala yo po olia bien mais so papa na yi rancune maman mabe et Rolanda yo pourquoi ba le malheur est bon pour les autres. Les malheurs atteignent souvent le juste. C'est ça. Net Prince Babia a un problème na mutu. Azana problème mutu te. Alors quoi moi juste à cause de la sur 100% à Ozana 100 à Ozana 30%. Même 30% n'est pas la relation et mon nera soigner ba na respect na 70% à perdre un point ni si manaïza mabe. Maman zana 4. To ibenga na ibimani quitter donc. Nandenge mo. Kolanda ka vidéo monika o monika malheur ya moi ne uta pas maman. Na lobi no boy. Voilà, je profite pour cette occasion de dire un grand merci à mon boss, El Komalko. Donc, espace à Kitoko, Bomona, un cadre à Kitoko, bel plateau, Tozana, Roboma, gérante. Jocelyne Alima, tu peux s'y pemboter. L'idée à Pomba, il faut que ça soit la comédie ou que ça soit la réponse. Il faut réponse à Cindy. Cindy Lekier. T'es dans le lobby, ça a interprété à moi le lobby. C'est là. C'est là. En fait, après Singaï, na osaku comédité apenga mama na mawa ouais Nabi Maniké tu te prends pour qui ngara otakuté o mambo fali asala boy non apesinga mawa ouais comment na Cindy aleka na te na acha vidéo c'est que ça choquant pour le baraté to bien baba.com ndetinga na ba te bele ba finganga na ba te beba linganga. Mais jamais na TV même maintenant baki na leken kel a mutu boete
napesa ya monionso chance naloba mpe ya mabe te mais so omoni moninga mwasi aleki na tv boye aloba asala video choqué mais nga mpe nangolinga te nesama neki ke nabi ke ofingi mabe boke na tribunal soki maneki te na tribunal bakokanga yo nda répondre man que c'est normal étant que artiste star reconnu yokanga soko oloba te na pale ovandi mutu mosusu aleki abi yo olakisa nini ya mata te mabe yo afingi bilo moko boye premier jour afingi yo deuxième troisième jour ose révolté osigne kaka comprendre po kanda eza mopaya mais babi baartiste il faut bazala ba maîtrise ya makasi te tobotami ndeti nga boye komeka te nga na 1 an na judoka na karaté na fighter oyo nakataka ya kikatiere donc obetala bahyperkit nalobi na yo me na manifesta yango te na gara na kwe na nga poso nabeti yo nabeto mabe elongoli monde na nga oyebi misa moko boye obetaka bambata boye te ajoue pas muyombe gauche abeta mutu na tchétché mais yo po beta mutu bambata ti na matanga na beta na bambata penda ya na beta ponini afingaki liboso na beti kara parce que azo sa bilo mo akala bilo ko zaike soto ba miso batu nga vanya na linga ngote alobi na pesona mama nga zayi mabe mais net base ya liboma yo muto créa kango yo moko mais po globa kango eswaki yo pe po base o kotaki na maya makele wana ezaki base obelaki liboma te pomba omone loko manika sali créelango se te esali pomba te pomba za choqué na moni penda choqué pomba na osala ngote so na sala ngo ça veut dire na tumboli kaka yesindi lisusu na tumboli na pese soupasse aza lokola muta kufeli bon joa lokola muta akufeli lokola ta mususu akufeli papa mama to mwana yo saleli yango comédie so yo oyebi ke akufeli mwana bia akufeli papa azana ya ovanda mais yo leki bien tozela papa na kufi omoni kofi akufelaki mama na ye mais fala salela yango ba video nde kofi olela fali ipupa voilà to comme déjà na suka émission na biso to comme voilà na suka émission na papa kofaka papa fali fallait asali ne oseka kofi te ya video comme ça video nde kofi ozolela mama nde mama bango akufi ba video ba bimisi ya fali ba bon soki vie muteza yi petit beta video wana ça mo belongola nga stress voilà to comme na suka émission na biso dernièrement na émission ezani en tout cas na sepeli merci na batu nyonso yo balandi émission yo donc so ba mona na te na zong déjà kini mais na olimwe su muke pour na classe donc na olimwe su muke pour na ntiki besoin une classe bino to ko mola ndaka lokolo héritier wata ay a modèle te ngai na kesi ko webi nini ngana kesi sko marketing ali hapo bako bombisa nga ke yi ce soir bon yi ce soir mon olimo mo muke donc pour mon inada responsable bana bala ba parler et moto yi sabo ba français mo mais tengama donc mais leader yango inspiration ko jongo koto ke ndaki toni na ba voyage ou bien zalaki déjà ba idée intellectuel to yebi point wana me ba en fait je dis ngai so de tira ba temps ava père nga daye c'est na millionnaire ba wata fo boa kanga dans Japon qui artiste nanga ngai père zalaki ba masotu na beto yo ils ont volonté nanga mo nga po père zaki père des pilotes mécanicien pilote na exai parce que to kona moi vie montant sur moi là nga siko na kima ba vie wana pona no via balabala oui na on appelle tamu kina ko pa chèque la prochaine émission non yambo vraiment uniquement na plateau na po bete na enfance na yo kokola na na koli mal prochainement ngai en fait na ba kotanga te na ba ko ça calcul na bien ngote mais na makasi na otanga français ya bricoler mais na longi yango muke. Ok, numéro de téléphone non pour te clôturer na biso émission. So ba nbazo nga numéro na bineza. Ok, merci beaucoup. Mais na pesa pour copie. Plus 243 81 793 83 95
plus 243 81 793 83 95. Donc ba numéro Orozwanga leader Pomba yango wala. Merci sur na Delix, merci na Vacuum Télévision, donc merci na mon réalisateur, tu es derrière caméra Alain Kakala, je vous remercie parce que au bomita na yo boavida quoi. Merci à notre espace donc comment on El Malco village de esprit du village. Esprit du village. Okay. Donc merci, je vous remercie de moi confiance quoi. Il y a un sous ce espace. Okay. Tout ça la boulot. Donc merci na Venabiso. Venabiso éthique Mbukusu, futur honorable Jérémy Nakweti, futur honorable ya Serge Mouboadi na Bralima. Je vous remercie. Voilà, donc, leader. Merci, je suis content avec vous quoi. Vous allez suivre maman émission. Donc ouais. Leader, toi tu es le plateau biso to bima. Ouais. C'est qui ça ba fanatique na biso ya Vacuum Télévision mais na profiter pour na occasion on appelle ça merci na ngana espace esprit du village ba accorder biso plateau kitoko po toko ki ça po ça mutema na bino na pesi aussi merci na bato surtout ba ping pong na Belgique. Akenda ki Olomanyama otambola mabe Olomanyama na Belgique merci na mo président ça il pas uti ko zonga soit quel isusu donc merci ya Charlie vie de loin merci l'isusu président la DSOB Micho Bozo, Mobikisi, Aïda, Yamode, Mama Kalunga, toutes les comédiens, je vous salue encore parce que sans vous. Tozo kabwana déjà les kakala zomona toza direct ngaso na tuni na telemina kei yo solola na bato. Ndenge siko koko ping pong na fiston sai sai ba yo kanaka te yo jira bango ndeni po zakana oyo zakana oyo. Papa Lekina papa Kulutu donc moi ma père na biso so na kimia na bata maragoto. Papa Kulutu aswani na papa Lek. Bana bakota raté. Pour papa soit bengani on le papa Koulout. Donc c'est ça quoi. Bon merci vraiment. Et là on aura un pressing à passer. Bah y a héritier Watana ben émission. Bah tout nier ma question à répondre bien ta Kimi. Mais le 30 juin où le tout le monde arabe bah poni ma mission bah obeta nzembo lipanda. Webi ke bah longo la mission soit habité. Daniel Massaro habite héritier am tafaye na podium libosa ba ya ba grand prêtre ba vandi Fati beto pa vandi wana ba bisi héritier ayemba indépendance nzembo wana to ebike ba tu ba yemba ngo ba tia ba politicien na kati ba tosa kala mais ko kam héritier ayemba indépendance azoboka ba Jomo Dango ba Daniel Massaro na kati héritier bandi indépendance cha-cha, taswi, alipanda, papa, tobakuli. Independence, cha-cha, taswi, alipanda, papa, tobakuli. Bang, jamandango, masara, bayokani, pour tout trésor. Merci, il n'y a pas à dire. Vous sentez que Katia na chasse bimisi kapé motane vertica formaté. Plaisir à toi. Si mon micro tout la mata 2 minutes tout la bande autour tout la biso. Bande autour tout la biso, motena tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez former ici là. Former aussi là. Voilà. Former aussi là. Toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Delise ona lelie ngende mwana ya bama atoneta komi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie yeve kongo male bâtisseur Bonsoir robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso
je dois enlever mes lunettes parce que Ngongango est coquille. Les grands maïs. Les grands maïs. Delix, vacuum, vacuum, vacuum. Vacuum toujours. Ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo Wangi, Bokila Lokondo et Fapekato, la combolisation en marche. Robota Mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand ya kotala kabiso Natia Kamael na ngai likolo baleki na ngai ibo lokola deluxe. Tani musala sama kitoko. Moni evieza ka se déplace.